Mbeka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. La présidence pour la totale chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé mercredi 22 janvier 2025 comme ministre à la Forum économique mondial de Suisse. A participé à un panel où les acteurs le dernier poumon de la terre. Est-il le plus de reportage? Mercredi na Forum économique mondial Oyo ezali kosalema na Suisse kuna na Genève, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à na misala ya panel Oyo ezapo na thème dernier poumon ya terre. Bo une intervention na ye président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé qui création to bokeli ya grande réserve forestière tropicale Oyo kozala protéger na mokili yango ekobenga ma couloir vert Kivu Kinshasa yango yebani pe na kombo ya réserve ya fleuve Congo. Le chef de l'État a révélé qui peut apesa qui réponse na crise climatique Oyo ezali kokola pour na déforestation massive Oyo ezali ko toucher ba forêt minene ya mokili. Couloir vert Kivu Kinshasa yango ekobatela avenir ya bassin ya Congo ekozala molai ya 550 000 km², katina yango 285 000 km² ya ba forêt primaire pe 60 000 km² ya ba fourbière intacte yango ezali couloir ekokendeti na est pe na ouest. Bosimba ke déforestation ya bassin ya Congo ezali kotia na danger humanité mobimba kobatela bassin oyo ekozala vraiment garanti pour na objectif ya accord ya Paris oyo etikali en contact nyonso na kobwaka ba base moko ya avenir moko ya kitoko pour na peuple congolais oyo bazali caractérisé na unité, stabilité pe prospérité ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki annonce ya projet oyo ekumisamaki makasi na ba personnalité to ba panéliste mususu oyo bazalaki parmi bango fondateur ya Forum économique mondial professeur Klaus Schwab yepe akumisaki engagement ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na soutenir lien oyo entre kimia développement durable et conservation ya nature pe lisusu ancien secrétaire d'État américain John Kerry yepe na ngambu na ye akumisaki initiative oyo ezana litomba ekobatela mingi penza bassin oyo pour na kopesa ba millions ba congolais ba moyen ko contribuer pour na ko prévenir pire impact ya crise climatique. Bassin ya Congo ezali ko conserver ba vaste zone ya forêt oyo esengeli ezala intact yango ezwami kati na ba pays motoba mobimba Cameroun, République centrafricaine, RDC, Congo, Guinée équatoriale pe Gabon. Boye yango ezali kozala mingi na 60% ya forêt oyo ezwami na RDC. Professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée RDC nationale, a participé à la cérémonie d'ouverture de la réunion de l'Assemblée parlementaire et la francophonie mercredi 22 janvier à la président de l'Assemblée nationale. Il y a encore une fois de plus,
Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a combattu na Vietnam depuis mardi 21 janvier 2025 na ville dynamique ya Kento, kuna na Vietnam, pour participer à la réunion ya Assemblée parlementaire ya francophonie, lokola izalaka mumesano. Déplacement ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement a s'engagé qui déjà pour na kotombo la mongongo ya RDC, mboka oyo ezali ko souffrir na ba conséquences ya agression injuste pe barbare oyo voisin na ya Rwanda azali ko sala. Nabokomi na ye na Kento, président ya Assemblée nationale, accompagné na Jacques Njoli, bango ba betaki masolo na homologue marocain Rachid Talbi Alami. Masolo na bango ezalaki masolo moko ya malonga, ba autorité mibale balobelaki ba question ebele ya intérêt commun mingi oyo ezali lié na sécurité pe ba enjeux socio-économiques entre RDC na Maroc. Etalisami ke bamboka nyonso mibale bazali kotala na ndenge moko pe ba chef d'état na bango bazali ko partager vision moko commune sur le plan sécuritaire. Rachid Talib Alami yé a condamné guerre et agression où RDC azali victime a talisi importance ya solidarité internationale liboso ya ba atrocité tout ba violation où ya ba droits humains pona oyo tali ba question économique Vital Kamerhe na Rachid Talbi Alami bango bayokani pona ko développer économie moko durable oyo ekozala accès na industrie transformationnelle pe lisusu approche oyo ezali ko viser ko renforcer ba capacité pour nous favoriser le développement et bénéficier na ensemble ya population masolo na bango balobela ki lisusu makambo etali thématique essentielle oyo ezali bongo égalité ya ba genre autonomisation ya jeunesse boye bambo kanyoso mibale batalisi engagement na bango pour na kotombola initiative oyo ba soutenir ba valeurs fondamentales pe ba na ko reconnaître avenir ya société oyo ezali mingi na kati ya égalité de chance. Vital Kamerhe na Rachid Talbi Alami bango batalisi volonté na bango pour na ko renforcer coopération bilatérale na ba domaine ya ndenge na ndenge bosimba ke bokutani oyo ezalaki engagement kakate bamboka mibale pour na ko travailler ensemble pour na avenir moko ya malonga kasi détermination pour na ko défendre ba principe ya kimia pe sécurité et longona développement durable na continent africain. Bosimba Kona Bokomi na numéro 1 la chambre base ya parlement RDC, professeur Vital Kamerhe azalaki déjà déterminé pour na kotalisa kotombola pardon milongo ya RDC na assemblée parlementaire ya francophonie na mboka ya Vietnam. Ndola mba reportage oyo. Professeur Vital Kamerhe ye akambaki délégation moko ya kafu délégation oyo ya République démocratique du Congo mingi penza ya ba parlementaire boye tomonaki professeur Vital Kamerhe kati na délégation oyo bango ezalaki pe na Jacques Njoli oyo azali rapporteur ya Assemblée nationale bosimba kenyonso elekaki vraiment kitoko après avoir participé na cérémonie ya ouverture oyo réunion ya bureau ya Assemblée parlementaire ya francophonie mercredi 22 janvier 2025 professeur Vital Kamerhe accompagné na délégation na ye babetaki masolo elongo na président ya Assemblée nationale ya Vietnam oyo ikambamaki na Tran Tan Man Pona mingi balobelaki introduction ya bokutani oyo numéro 1 ya chambre basse ya parlement apesaki bambote ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epai ya président ya Vietnam Leong Kirong boye na masolo na bango oyo ezalaki vraiment ya mutuya Vital Kamerhe alobelaki renforcement to bokolisi ya coopération entre RDC na Vietnam ya kumisaki ba prouesse économique oyo ezali kosalema alobi ndenge nini na kukumisa grandeur ya Vietnam te pona kokumisa bango na ndenge bazali ko respecter peuple ya République démocratique du Congo bosimba ke biso tozali ko découvrir mboka oyo ezali pe na cercle ya ba pays développés ndenge Vital Kamerhe atalisaki boy numéro 1 ya chambre basse ya parlement alobelaki agression oyo RDC azali victime na nzela ya Rwanda esengeli Vietnam pe aye bana kotombola mongongo pona ko condamner yango volonté ya RDC ezali ya ko renforcer relation entre bamboka mibale mingi penza sur le plan parlementaire balobeli configuration bamboka oyo na agriculture transformation industrielle pe énergie yango esengeli eza na centre ya développement ongo pona visite oyo ba mikonzi ya RDC basali na mboka Vietnam ekozala eloko moko ya malonga pamba te bamoni ba production oyo ezali kosalema kuna ko ya loso ba fruits ba légumes pe biloko ebele ya ndenge na ndenge oyo Vital Kamerhe asepelaki na yango bosimba ke président ya Assemblée nationale a sollicité batinda délégation
moko ya Vietnam na République démocratique du Congo pour partager l'expérience. Professeur Vital Kamerhe a commis volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona gouvernement ya RDC pour tombola agriculture et alimentaire ya développement pambate RDC azana 80 millions ya terre arable mobimba pour na oyo Italie volet sécurité président de l'Assemblée nationale alobi azali ne obligation à interrompre mission na Vietnam pour na kokende mingivement kozonga na mboka et pa iwapi situation sécuritaire ezali kotambola malamu te suite na agression ya Rwanda bosimbake pour na ko rappeler bino misala ya conférence ya réunion ya bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie ezali organisé depuis mardi 21 janvier 2025 yango balobeli mingi agriculture durable sécurité alimentaire pe riposte na changement climatique. Premier ministre Judith Suminwa par président qui mardi 21 janvier 2025 a réuni le après-midi et pas il y a tout la partie de l'Assemblée qui pour la discuter na état salaire minimum interprofessionnel garantie na mopese n'était quand il a héritier le Premier ministre Judith Suminwa a présidé qui mardi réunion moko ya kafu na primature et longo na ba parti nyonso ba sanganaki pour na ko discuter na salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC na mokuse bazala qui présent ba membre ya gouvernement oyo bazali concerné intersyndical national ya fédération des entreprises du Congo FEC na mokuse beaucoup tani oyo ezala qui occasion pour na ko clarifier ba malentendu nyonso ezali pe ko actualiser SMIC oyo kotia na lumière importance ya respect ba procédure nyonso ministre ya emploi pe prévoyance sociale Ephraim Akwakwa asignaki na décembre 2024 arrêté moko ezali kolobela ajustement ya SMIC oyo pe lisusu ezala ki jugé non conforme na ba procédure établie na début janvier 2025 premier ministre asengaki na ministre a rapporté arrêté oyo pe alanda voie légale yango esengelaki esangisa conseil national ya travail pona avis consultatif pe légal na bokutani oyo ba travailleurs bango ba comprenaki exigence ya premier ministre ezalaki opposition et actualisation ya taux journalier ya SMIC pe lisusu impératif pour na ko protéger ba intérêt na bango gouvernement Suminwa a placé bongo ba question ya emploi pe ya pouvoir d'achat likolo ba priorité nyonso a s'engager pour na ko revaloriser SMIC actuellement ezali fixé na 7075 francs congolais yango ekoleka bongo na 14500 francs congolais et kozala bongo le double pombate yango ezali ajusté depuis 6 ans bango ba convenir que bato ya 14500 francs congolais indimami pona ba parti nyonso kasi ba ko discuter lisusu ba question mosusu na conseil national ya travail oyo ekozala convoqué poso ezali koya premier ministre na sagesse na ya makasi ndenge bozali komona amemaki facilement ba solution oyo ndenge ministre Akwakwa atalisaki vice premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba atalisi nécessité ya kotosa procédure oyo respect ya procédure ezali ko garantir qualité moko na mesure ya ba taxe nyonso ndenge bazali komema pona ko éviter lobby ba mesure mosusu ezala attaquer na justice besoin oyo ya rigueur ya transparence yango nyonso ezala ki bongo reconnu na bactère bazala ki présent Gikuku Gedila président ya intersyndical national du Congo a commis démarche ya premier ministre alobi bango bayokani na 14500 nyonso wana indimami pona makambo etambola ndenge ya malamu Robert Malumba président ya fédération des entreprises du Congo yepe atalisi soutien na démarche oyo ezali initié epai ya chef ya gouvernement bosimba ke na sentiment espoir renouveler de ba travailleurs congolais nyonso bazali kozela désormais ba décision oyo ekoya grâce na détermination ya premier ministre Judith Suminwa boyenzela ezali bongo ya malamu pona ko garantir ba droit pe ko améliorer ba conditions de vie réunion oyo ezala ki bongo kaka discussion moko ya makasi pambate ezali bongo e bandeli ya engagement collectif pour na respect ya loi pe lisusu ya chaque travailleur. Honorable Madame Yosula Bangabé, architecte Mikel Leroy, la avenue de la paix, dans le quartier sur la commune, il y a qui se fait pour assister. Mon père a collaboré à couper la petite papa, et qui l'a dit là. Honorable Néron
Nerombungu Fumabanga Moyo abimaki weekend eleki akendaki mingi na avenue de la Paix quartier Sola na commune ya Kisenso na ko visiter to pe ko assister moko ya ba collaborateur na ye ayebani mingi na kombo ya pamuke ye ba benga kai waze kwa kuna na commune ya Kisenso ezalaki pona ko assister pambate akufelaki papa moboti na ye na kombo ya Ndomatezo Iber ye akufaki depuis mikolo eleki bosimbake honorable Nerombungu Fumabanga Moyo azalaki ye mokote azalaki na ba staff na ye pe ba membre ya bureau politique na ye oyo bakendaki ko assister libota ya pamuke alias waze kwa famille na ye nyonso batondisamaki na esengo makasi komona présence ya honorable Nerombungu Fumabanga Moyo oyo tango nyonso azalaka penepene ya ba collaborateur na ye pe penepene ya bana nyonso ya commune ya Kisenso pe mo amba tango likambo eyaka Bosimbake honorable Nerombungu assistaki vraiment famille oyo pe bango nyonso batondisamaki na esengo bosimbake nzoto ya papa Ndomatezo Iber ekundamaki mingi penza na Mbanzangungu na village babengi Kimiala kuna na province ya Congo Central epai wapi azali kopema po na libela na bobimi ya honorable Nerombungu population ba yaki ebele mingi penza penepene ya wenze ya lokolo moko pona koyamba honorable Nerombungu oyo bango nyonso ba considéraka na commune ya Kisenso lokola vrai leader pe molobeli na bango na présence na ye boyoka population ndenge alobaki asukaki wana te na bobimi na ye na avenue de la Paix akendaki mingi na complexe scolaire Mama Pemba po na ko visiter misala chantier ezali kotambola pamba te complexe scolaire Mama Pemba bazali kotonga mobange na item oyo ekozala awa bana nyonso oyo basepelaka kosala médical mikolo ezali koya bokozala na esengo pamba te complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezali kotongela bino mobange na bijou. Compagnie africaine d'aviation CAA a posé 33 ans de service. Le peuple congolais a souhaité voler le meilleur de la client et ce qui va congolais pour l'année 2025. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Face na batracasserie ya ndenge na ndenge ya conducteur ya moto pe bayamituka baza victime commissaire général ya la police nationale congolaise Ayenge Boni azalaki na causerie morale elenga na bapolisier boyoka mitinde totoli apesi na bango napesi longonya na bakongolais oyo bamesali kofilme kotindela biso elongi na yo ntango oza kosenga mbongo bimisa mbongo eza na poche wana bimisa yango tozomona mpe toyebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende kovanda kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela apesa yo apesi yo me lokola tosi toyebisami toteyami
bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo mpe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongole banso balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma polise soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais ntango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto wana ekomi tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou bien destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi population avandi na venir révolution na commune na Selembao bakomisa ka niveau principal na bango fulu mpona kobwaka bosoto après bongo kaka bazolela bainondation reportage ertile population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisa ka niveau principal oyo ememaka bamai mpona kobwaka na barivière bakomisi yango fulu badeshe basalite pe biloko ya ndenge na ndenge babwakaka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki bamvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Selembao me batondisi tracé tondi ba secteur baya kochaka na butu bele batondisi tracé mabe ko balungola basalite oyo tracé ezala bien komine ezala basalite toyeba te mais tomonaka basalite soki bamai ezoya na bafulu mpe kuna na wengi eyaki ebele awa tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki po na mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka po na bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao avenir rebo ya commune ya Kasavubu pene ya marché koyo eza ya kobeba makasi soki mvula ebeti lukanzela batala yo reportage ertile awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza pene ya avenir babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo pene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi bino moko botala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azangaka ndenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzokande milieu oyo na avenir Kasavubu ezali vraiment fréquenté na coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzokande milieu oyo tango bato bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganiaka ebele awa eza mai tokindaka makasi soki leta kozwa solution makambo te biso bateknisien ya mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde mokobalanaki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo te nde namonango edindi boye mais c'est le journaliste aza nazolanda ngai population baluka ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga yango bopermettre ngai charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti souwe ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koweït esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali
Pour la collecte de la qualité fait à la RDC, la ville de Kinshasa, solution Zaka comme présidence de la SAP, par secteur d'État, Papa Green, le 7e rue militaire résidentiel, juste dans le petit boulevard, le héritier, la plus de Gartine du Bataille. Papa Sinangai, et Utako Apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Kokobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors ke bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griffe ndenge son excellence monsieur le président de la République Fatou Béton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite le la ilk oye na dimina le mort na dimina le mort ateza le mort na comme ça le ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Donc voilà que le développement total a fait une malade de ceux qui ne se plaignent pas. L'édition de l'édition de la Ligue, merci. L'équipe de la combat qui édition de la Ligue. Nous avons dit que les amis, au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso
mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.